Mbote bandeko boyei malamu na Lingala Tutor, plateforme na bino interactive oyo etangisaka bino na Lingala. Lelo na Lingala Tutor tokolakisa bino lolenge nini ya kosala effet oyo bozomona awa light stroke. Lelo tolakisa bino nini kosala light stroke oyo bomonaka effet oyo bautiliza mingi na bafilme, bautiliza yango na bisika ebele. Lelo tolakisa bino juste comment kosala yango, c'est simple. Pour ça, en moins de 5 minutes. Donc sans plus tarder, toko sala projet Yasika toyawa na nouveau n'est pas enregistré parce qu'il en a besoin d'un moté. Toko yawa toye na nouvelle composition. Ah, nouvelle composition na biso ya ngoyo. Sango combo light stroke. Ok, sango to créer composition sika light stroke tokoya wana nouveau toye na solide na biso yeyo. Après avoir créé solide tokoya awa na outil na biso plume to tracer ligne trajectoire na biso ndenge nini effet wana ekosalema ya awa ekobanda awa eye totosala ngo kaka vite fait okosa bacourbe ekoleka me matanga nde nazosala et puis ekei donc lumière na biso kokota awa eye ebaluki et puis ebimi. Tokoya awa na effet et paramètres prédéfinis na biso eza combo ya plugin wana eza Sabre, plugin ya vidéo copilote na chez la bino lien en description na tutoriel oyo boye bandenge ni boko télécharger donc so bo télécharger Sabre ekoya na babiloko nyonso donc yango oyo awa vidéo copilote énergie tozana oya 4K tozana énergie 4K bato ba travailler na format 4K tozana ba Phoenix tozana ba énergie HD tozana ba énergie simple tozana énergie texte et logo. Donc lelo c'est juste to effet ana na chela inonga na travailler qui na Phoenix il renaît toujours de ses cendres. Donc no yawa na cliquer na boîtier awa er na boîtier automatiquement awa déjà ligne effet na biso ekoti. Donc pour na koyeba question effet ekoti il suffit kaka otambisa curseur na biso awa vous allez remarquer que lumière na biso yeyo aleki awa. Donc toyeba totana nous place animation na biso aussi là awa déjà aussi là awa ezosila tokoya awa tokomema bar na biso oyo ti awa place animation ezosila tosala prévisualisation toya awa na prévisualisation mpona koyeba comment animation na biso esalami. Ça dépend pe ordinateur tozotravailler na intégral awa zosala prévisualisation alakisa biso parcours ya lumière na biso place lumière na biso ebandaki et place ezosila. Donc le temps RSA prévisualisation awa tozana ba option oyo koki ko changer couleur ya stroke na yo ko chango bleu, rouge, vitesse, intensité, glow, tout awa ezali ba paramètres ya stroke na biso. Bomoni comment eza facile ya kosala juste effet oyo rocha na ba film rocha na publicité n'importe où okoki ko travailler bien ya After Effects yango. J'espère que bo sepeli na tutoriel ya lelo. Donc bokende déjà na page na biso YouTube, bo s'abonner, bo partager ndeko ozwi libaku ya okutana na Lingala Tutor, partager pona bandeko mususu bayeba
comment basalelaka baprogramme oyo eza magie te. En plus eza ya ofele tozofutisa mutu moko mbongo te. Partager vidéo na biso pona Lingala Tutor eyebana. Donc je compte sur vous. Bokende pe na page na biso ya Facebook toza wana pe Lingala Tutor. Bokende kuna bo s'abonner pona ko s'abonner et permettre bino bozwaka ba notification sika soki tutorial ya sikebimi boyeba Lingala Tutor bwaki déjà ba tutoriel ya sika oyo juste pona ko informer bino pona bo comme pe ba maestro na animation et na monde ya audiovisuel. J'espère que vous sepeli na tutorial ya lelo tokokuta na mikolo mizali koya. Bye bye.